Saratola TV. Donc, ils ont tout le monde côté qu'il fallait établir une liste à même à presse poto. Donc forcément, il fallait même tout fallait même jouer cette karaté pour passer la promotion. Saratola TV. Parce que, admettons que ils ont poto fallait salir ba journée c'est cadeau. C'est que ba journée c'est ba bomi ba horaire na bango ya musala. Ce qui donne en termes à cadeau, fallait à considérer presse Yamboka nae, à Monique, pour la couverture locale et d'information, je dois travailler avec la presse. Il travaille avec la presse, mais la presse ne travaille pas dans l'entreprise des Fali. Saratola TV. Si ça dépendait des fanatiques, parce que ça dépendait des Fali. Tonton Bev avant Copa Potueya. À ça l'émission pour le baquet, c'est les actifs et pour là. Saratola TV. Tant que les journalistes justifient que c'est quoi compétence na yo. Donc muto compétence na yo bundela e, muto ça ma ramene na josala. Ngai na part na nga na makambo na ça na poto concernant makambo yo et sali qui na se retrouver na poto. Eza multiple entrées. Mais entrée à liboso, eza na cadre à musala. Tant sous multiple deuxième entrée en cadre à musala te, je peux faire on aligné. Ok, na matina soki wapi na mi boaki na ke na nager mais oyo ya liboso nazo kende na okenda ngo pona ING arena Saratola TV. Bon elo ma BP zani bande ko ebele oyo to sana ba musala moko akoni poto komi ko lingal awe la succès na Fali. La star c'est Fali. Nous sommes que des communicateurs, journalistes, analystes, etc. Saratola TV. Mais sur YouTube, on a presse. Pour la presse, tu as la génération BD. Mais sur YouTube, tu as des générations. Génération de connexion qui est dans la génération Obiso Toye. Sans une génération à Liboso. Et un musicien moroté à 12 bateaux, il y a presse à mes barons poteaux. La deuxième génération, ce sont des émissions en entièreté na français. Moni bayo, yango edo ba yine la demeure. Saratola TV. Même na presse, on a ba. Donc il ko ba bio, même na presse, comme na ba bokechu. Eh, bazat. Bokechuisme. Déjà, soit une économie somatisée, mais Monique va dire que tu es mal à l'aise dans le côté à réflexion. Soit Monique, mon bateau, tu es mal à l'aise dans le côté à réflexion. À Monique, Bev aussi, tu es mal à l'aise dans le côté à réflexion. Réfugié les années, il faut garder qui m'a mis mamie. Maintenant, qui m'a mis mamie, attends la bouille, Jaël Azawana. Hey! Akutani Suna Jaël. Attends la bouille, Maniki Azawana. Hey, pitié. Attends la bouille, Njora Azawana. Attends la bouille, Alexis Welch Azawana. Azo Pico la Babordia. Du coup, ça dit que. Na place côté intello, na place côté mamé, il perd les tout. Senti mouton comme il s'est léo. Alati c'est léonisme. C'est léonisme. Saratola TV. Yo tongo zoya ko bundela yo zoya na bâtiment ba diamba. Outi nango wapi. Zo mo intéressé par règlement personnel. Tous on a du mal. Si on batali qui est bon, il y a pendant 10 ans au Bundaka, on a ndenge to ba liboso na mibale. Mais mutu moko siko ya 5 à 2 ans. Abonné dans le sens que ivoirien, camerounais, gabonais, à comment comprendre makambo ya artiste parce qu'artiste abonné de manière internationale. So ba sali liste ba cheyote. Bikangandoki. Saratola TV. Ana mo ambae. Et comme itango topo na molobeli na biso. Candidate, député national. Yewana Ketia Olangi, numéro 323. Onanda. Mbote na biso, ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave, ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai, totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave, nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko
nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba rango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko. C'est-à-dire que ba rumba ba live penza. Baza ko bete la bino miziki. Oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. Saratola TV, la chaîne qui assure, Ah, l'actualité nous oblige de faire des analyses, bande konangai. Prenez vos chaises. Ba mélomane ya bonne musique, bozono ba kiti to fanda. Ba actualité keye zongi Saratola la kite. Na ki occupé pe na makamba ba député parce que oliembo wa député za na mbango. Balobi wata rafiki eye l'artiste héritier Watanabe toyebeli biso nyonso nde tolobara ba musicien profane na lingala ba musicien mokili ba yembaka ba nzembo mokili tolali tolamuki oponanga message nini aza kopesa na ba mélomane na bonne musique. Nous sommes là pour analyser et critiquer. C'est important. Comment maman Sarah, est-ce que ça problème? Oui, il y a problème. Et alors pasteur Mike Kalamba il lobi tolali tolamuki Simbaye. Hey, té. To ça la analyse. Pasteur Mike Kalamba où allons-nous? Au même biso siko wapi. Andeyo wana mpia kape utai koleka. En tout cas, naza pena na ba actualité costaud hein. Mpia keleki awa, mpia keleki biso awa na miso awa. Pour ça qu'on vote, mais monter mezo simbate. Baboyi na kota. Monter mezo suka. Bande kona sala ki analyse pour nzembo wana bato ebele bakomela inga mama Sarah, osa mutema mabe nzembo yemba mi bien. Mais kasi lelo yo
finance bia kotinda batu bakende ko voter bipai wapi ya lelaki posa ko voter mais moté mais aussi mbate so katali este toza lelo na ba analyse belé na ngambo a Pepe na monaki Pepe a changé ba perruque Pepe a komi na ba muscarpin natala kabo Pepe sobinda kuna Dallas Nzambe nyonga 30 ans Kofi okotikela Sindi nyongo wana to kotikela nani ba vérité nyonso awa nde bososo ba vérité ndako kwa Kofi Olomide lelo akaboni na entourage na nyonso o babane ko soutenir ye corps âme et en esprit Bambote belé na yo grand frère Boubou Liondela vieux Isebola baza ebele entourage wana nyonso Kofi abebani na bango toza ko retrouver bango lelo pene ya le king Aigle Fally Ipupa entre Boubou na Kofi elo nini oleka na kati vieux onyati biso kosa leka pona makamba bandako ya Boubou te to solango ka awa bandeko ba actualité za o nyonso bozo luka wana ING Arena ekozala pe épargné te Fally Ipupa uta komema équipe mobimba ya ba journaliste tomoni bandeko ba kolela babi ba osala mosala te ma risque lisusu ya komema susu deuxième équipe nini ya sika ba komemela biso na ING et puis départ na bango ezaka batu musu ba biesa ba visa kosa leka to découvrir tala nazana ba matière Vieux Kofi zona nkiti papa pardon zwa kiti et puis nengo zotala nga longola periki na boye koma o tout periki ko na whisky na lobby de na début kara ya émission vieux longola periki Sindi tia vieux bandana kanga déjà vieux bandana na boye ko benganga o to la periki ko to sandeni ni te luka longola école soki ba kole etikali na mutu nguluta e pétrole kanga e bandana lala atala kanga na bandana Weranson so tolobi o tolobaka bon na ebite viensone atiki na e miziki vie akomi na e na makamba politique vie akomi na e député bon toko mega peka kosola ngo affaire ba combattant ya bokechu concert à domicile sort na yo rozanini tozo simba lelo ba sujet nyonso na ona lobi na ona lobi te boye ba kiroloba ma awa keto oyo ken pia na komi na ngona rage oyo ken pia na komi na ngo lelo pona Fally est-ce que ça visa ya ba journaliste to lobela ngo kana ka émission o makamba ko lobeze belé. Est-ce que les autres ont confirmé Fally Ipupa azara déjà numéro 1 les autres ont lobapé Fally banda musique à Congo ezala yekanda za numéro 1 ba sekwiseli biso mama abeti masikini na ngaki na bosa na mena monika image na kanisi kande balobaka ba bengana kae ba banira kae na mboka oya kisasa image ezongi et papa Mobutu lelo ba sekwisie lelo concurrent ya Fally Ipupa zate na Congo ba komi kokene ko sekwisa na ba wei est-ce que mama beti masikini abetaka ovo arena to pezalaka festival bo partager mission ba spiritas bozwa kiti wata rafiki bozwa kiti ba kofifil bozwa pe kiti ba warrior prenez vos chaises bozwa épargner te Nzambe na bosana na bosana ki pe déjà bandeko nyonso oyo annonce na bosana ki déjà maintenant na talika ka explication ya troisième doigt ferré pardon luka kota ba formation Nathalie vidéo wana Nathalie na retali Nathalie explication ya troisième doigt Nathalie regarde-moi ezange explication te na aussi sa nyonso awate
pour partager mission. Ils sont tellement costaud. Un grand merci à Batunion Sto Nabi qui au Vandi Borolanda. Bon comment ba commentaire, moi J, moi croquette, moi babenga moni. Popcorn, moi whisky, coffee whisky parce que ba place ba vérité oyo yé à attention, faut whisky pembeni. Nani se souvient on écoute na ebité azana bandundu azana Kishasa mais na kanisio quand même na ebité JB nazo ebate sora JB zanini. Ouais rakotisi biso de na politique JB atterrissage à JB zanini. Tolo bela leo musique nous allons épargner azate. Tonton Bev bonjour. Bonjour, ça va tout là? Ça va? Oh, c'est Kasikani. Annonce na yote. Tonton Bev. Batu faut baye ba annonce. Batu faut baye ba annonce parce que na beaucoup na babani qui baye onyatanga le faire. On a conducteur na yo. Zarani recto verso. Recto verso. Yo ngi pe ba katela nga ba parti. Non, ça va. Nana recto verso balaki singa so eza na règle za bev. Recto verso yango. Tazeba mikino ba recto verso. Recto verso. Vexo, eza vexo. Tonto bev boni santé nga kanisa ko uzalate. Très bien, santé kitoko, on est là. Nga pe ntago bela, bela pe na malaria betenga, mais ça va. On est là. Ah. Tonto bev malaria sundeni yo mtokomi na mwana poto. Malaria c'est mon akin. Mon akin. Malaria il fallait caca. En fait, première fois on a bien l'année oyo. Ils je crois une semaine passée. Ah nous et puis on a bien qu'il y a nous on a bien là mais on a 12e mois on a bien. Na souka na beli. Ah. Bon. Balobani na français l'homme propose Dieu dispose. OK. Donc yo proposer ko bela. On a proposé na bela te mais nzamba mona ja nzamba trasara da maramu susu. Ah, tonton Ben. Bah, ça va visa, est-ce que ça peut vrai? Ils ont des questions, bah, tu vas au mituna. Fallait pas que ça leki. Est-ce que concert toi à communauté à Nasuka, tu na ING? Est-ce que ça importance de la souba tu souba visa? Est-ce que masula visa ngoto yo kakaka? Et à vrai to pe abeko ça leka. Bon, na ko répondre nanga. Mais ce que bateau bana pour ça ba ka réponse o eza bateau balinginga to eza bateau balinganga te. Ah bon awa pe une émission na zap na bateau balinga ko pété. Pour ça eza bateau balinganga te o bo bani ba makamna po ani ba vanda kuna bazela. Na bateau balinga ko pe ndambu baza. Ba balinganga ndambu bo ya en privé. Ba na privé. O banga ba olia. Neti muto alinga ko te. Tanga moni délégation liboso ekei po to azo sekayo. Siko linga yebani. A continuer au Ségat. Il y a 24 24 ans. Qu'est-ce que tu as quitté? 24 ans, biso comment peut attendre à 206. Mais au moins tu peux confirmer na bateau ba otala biso que lisola ba visa quand même ya kosa le kate. Non, eza kosa le kate. Batu ba yebi ba bazomona. Koya Yesu. Te to ebite mukolote, quand même. Te batu bazela kakao. Ya on a biko ya Yesu te. To ebi ngonga te mukolote mais to ebi quand même azali. Tebika ke aroya. Tebika ke aroya. Mais tu habites à Oya jour nini. En fait, tu fais pas silica pour tu vas changer 100 francs. Tu as 100 francs tu peux aussi silica pour quel jour ni. Non, on a patient. Mais est-ce que ils ont dérangé au thé? Fallait pour pas à ça là qui première lot donc à soit qui première lot ya bande on a biso na pesi bango mbote on dirait qu'à Belgique na minute yo pour na même bango pour que ba ki ça musa na bango ndeto misana convenablement to moni retour nango ba émission Salami il paraît ba osala musala te o ba kendela ki ba pesi penda retour à communication te comme il faut mais to moni l'artiste a risqué quand même deuxième fois il y a au même sous deuxième lot. Est-ce que Binompe beaucoup taka na rythme wana to broyer la biso quand même du nouveau pour la ING Arena? Déjà il faut se poser une question. Ouais. Saute résoudre la question wana. Tu as conclusion na ba réponse nyo se foya. OK. Fallait pour pas quand il a commencé la promotion ya ba concert na ye. Journaliste nini yakin ando sa promo na poto. To be journaliste nini ya poto ando sa promo na poto pour na ba concert wana. Bon, Kabiso, hein. Vous savez qu'on comprend une question dans la tête. Bandela, Keba Bluaf. Le Nathalie. Parce que tout ça, non? Tout Nangani.
Nathalie Ferré mingi. Limbisa. Hein? Limbisa. So moninga ma compréhension zo za le lever te. Nathalie Ferré penza. Qu'est-ce que ça boue? Faut tout dissocier bilo mibale. OK. Communication na promotion. Ba journaliste ni bandosa la promotion na poto, mutute. Ba journaliste ni bandosa la promotion na Kinshasa, mutute. Ba journaliste ni bandosa la communication na poto, mutute, mais bandosa la contre-communication. Contre-communication, oui. Na kin bandosa la communication. Communication, c'est ça. Donc, ils ont un tout mon côté qu'il fallait établir une liste à mes presse poto. Donc forcément ça qu'il fallait mais il fallait même journaliste cette karaté pour passer la promotion. Vous comprenez? OK, donc fallait même ba journaliste TK pour la promotion. Non. Premièrement. OK. Parce que ce qu'il fallait même battre pour la promotion, fallait ngara même battre à un jour à concert. OK. Jour J. Ouais. Fallait même donc la promotion ça la mabongo. Ce qu'il fallait même battre pour la promotion, il fallait même bango 6 mois avant. 6 mois avant balobela rango. Ba mombaya déjà ba kita déjà sur le terrain, tout ça. Ça la émission pour na ko conscientiser. Voilà, mindele bayeba, ba européen bayeba, ba africain bayeba. On a besoin de communication, communiquer autour d'eux. Parce que faire la promo autour de nous, ça va foutre yombongo. Ou ça va promotion, la publicité, bela, va foutre yombongo. Quand tu fais la promotion, donc au lien bon à député, au lien pour ça nini, pour sa promotion. Bev tikako. Il faut expliquer batu. Parce que soit problème te limbi ça. Soit bande konabiso ba memi bango bango peut comprendre tes points ba memi bango. OK. Soit bato ba memi bande konabiso ba expliquer bango te pona nini ba memi bango. Soit pe bande ko obiso tozo critiquer bande konabiso wana tozo comprendre tes points ni bakendaki. Bakendaki, c'est quoi le but en fait? C'est quoi le but? Ouais. Yon a loba awa. Soto tali bien. Bito bande konabiso bakendeli kuna ezali po ba vivre l'événement na misubwe à l'œil nu. Tembe sila. Baza batoyo. En fait, fallait saler le mot boé. Les lots na YouTube to commence à analyser et biloko to monde a raté. Fallait pesi avantage. Non opportunité. Oya ko ça l'analyse loko oyo monaki. Talangai de mer tant au Kenara Brazzaville Masamba débat. Na tche batu na défi. Toi seul 2 personnes au Kenda qui pour na compte ya presse au toi qui le baba vérité makaboleka na concert. Tout ça qui déjà les lotés. Tout le bec et tout le monde qui boye, insécurité zala qui boye na boye zala qui fallait amatagi retard. D'ailleurs, il fallait qu'il na scène azaki un peu fâché. Tu retrouver qui kuna moi ba bilo romo ezaki bien te ba mindu ki bani banini. C'est parce que nous étions sur les lieux. Oui. Et je pense qu'il fallait même pris goût. Il faut qu'on m'a boye. Ezate yo zesika concert ezate. Au talika extrêmement temps soit 30 secondes. Au sali ndenge papa biso Jean Gouba la salaki. Non. Tout ça la bongoté. Quand on est intellectuel, tout est intellectuel jusqu'au petit cas kokoma. Ils ont un cas de sujet na yote, ils ont un conducteur na yote. Ngape mon revendre à kimiate. Il y a commis peko. Avançons dit, avançons. Donc, bande ko na biso bakende au sala musala. Bon ça musala na bango. Mutu na mutu sala musala na o sala déjà na Congo. Mutu mutazo communiquer selon ndenga communiquer déjà. Parce que il faut tobo c'est le romoroté. Je crois sur les interviews à Souko Falasa Nana Bodou, quand les interviews m'ont fallu sur le bac, ils ont été invités Bango na fête naïe. OK. Donc venez participer. OK. Fêtez avec moi. Fêtez avec moi. Vivre cet grand événement. Ça va. C'est grand événement. C'est grand événement. Yaya Mikolo yo en tout cas Koufasoni mon passe. Donc Nenge fallait même qui Masoudi Edingwe Djembakanj Amemi Bango pour participer à la fête. La fête, ouais. Tout comme Nenga Memi presse. Bien que presse, Bazana Moussa n'a pas en communication. Mais Memi Bango Pepo, Bakota na fête, il va participer. C'est aussi, au moins, il y a aussi Claudie Siard. Bazana ba crédibilité pour année. Pour Bakota ba grand concert, il y a ba grand artiste. Biso to roti la carte bateau to communiquer pour na partie to do ba pour na artiste mais na biloko to zate to moniter bandeli wapi. Bato même ba ke fallait chaka playback na ba concert na. C'est aussi une façon même ba journaliste ba kende to OK vivre exemple na playback to Arnaud Madouma zo beta penza. Ozomona. Donc aussi ça tembe mon boya ma moto analysera auto na ba preuve te to lo ba kaka pour na lo ba kaka.
Après, il faut que c'est pour c'est la toute première expérience européenne professionnelle. C'est la toute première expérience. Bisous, moi, tu dis déjà que Zaraso, Liboso, Matata, avion, tu dis que tu moi qui bosse dans mis sur bateau. Moi, et lesquels Congolais n'y sont Matata, avion, bala Liboso. Que vous sentez bien que dans l'avion, tu vas bien attacher vos ceintures, vous sentez moi, mis sa pied, vous battez. La première fois, on a Matata avion. La première fois, on a Matata avion. Vous voyagez dans la ferry. Ah, au bon endroit. Vous voyagez dans la ferry. Oui. Yo makamfale zo mema na poto ba mo na makambo elekaka. Yo voyage na faire. Faire me manga kasi. Na mona nenga simba. Neti bosa analize monite. Te papa ba visa papa ave azobi na kangi ba passeport na ba billet. Ebunga te. Belle. Loba loka comment on a net na première fois na mata avion je crois ça na ba 2006 na kenda de Lubumbashi papa tinanga vacances. To ba attachez vos ceintures. Tala première fois nanga na leki nanga moi si na pesi mboto ti obala. Tout mat avion mais na tout naïe taka yepe mbali boso na tout ne bakanga ndene c'est comment dit c'est comme bateau et si va message na moi mutu mo kuna bitaka kwek déjà ta fanda ka mama wa kwek nga depuis na ndeko meka kwek wana na mo na ki quoi comme ça taxi na biesili nga pena minu nyo se ko sopa nao na meka kwek bo elo rote na meka kwek bo elo rote si total limer moto mo ndemera na beti boe na landeli mesimi ka temera na alakisanga Habité au Fongoli Bokotisia. Na Fongola na Kotissa. Pitié pour belle. C'était la première fois. Bandego so pe mingeza komi potomba liboso. Il faut s'intégrer na poto, il faut s'imprégner na mouvement ya poto. Poto des Africains hein. Ouais. Okena no kutani na climat. Tu bi ke biso to misana biso Mali na biso elanga ibomaka mutu te, to misana mbula na biso e polisa biso kaka. Mais kuna Mali liana peso sa ndenge mususu na nzoto. Nous il faut s'adapter. Mode de vie en démonte. Biso nous avons message au lamuki na tongo boé. Au lo banda journée na tiro banda pe journée na dendo soza na kanda. Dendo kwanga. Fufu lala lo sona bi krokoto nango. Donc aussi c'est ka bon brosser mino sokoli mai. Yo wana ozu moto, OK, na rosa ba émission na yo. Tout ça. Et ça rythme mususu. Mais quand tu arrives là-bas, wana ojo moto yo kakera mais mon moto 5000 francs express. On a déjà il faut commander le yango kuna bilo wanezate donc il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on soit temps mais persiste bandego ça musa na bango parce que tout le monde a bandego ça émission ba les canara plateau mais quand même on l'a Mombaya parce que ba dire à Mombaya déranger bateau non fallait somber la bango ba matériel et tout na bibon les Mombaya lobi bongo wapi les on dit kaka yango bilo ko fallait zo mema bato ba ke mona makambu en live. OK. Ngano totali émission. Tu penses vraiment que tant que émission ça là qui est pas nani oh là là j'ai oublié déplacement ba loba qui il faut ba pesa bango ba matériel ba louer bango espace pour na ba émission et tout. Tu penses que ceux qui m'ont ba loba qui yango penza mon bazar n'importe qui te lelo na presse na biso banga ba kata tongo toza ba séquence en ngote pour luka séquence wana au mona ngote même muto asali émission pour le bongo za séquence à bongote bon toke na logique que mon balobi fallait ba somela ba matériel toke ba louer bango na toi admettre que lobi bongo ouais mais on va comme poto aussi la première fois d'accord aussi mon ba o aza censé que aza na chaîne Africa mobimba na Kinshasa atiki chaîne ekufa te ana bat travail ado atiki ba matos ça OK so ka voyage na matos te chombo ana chombo na e mais o ezali ndenge moko te na ba caméra il faut ba montage makambo tout voilà mais tant akomi na poto toi admettre que Mombaya alobi bongo aroza na raison roza pe na tort aroza na tort pour anine azan excuse te parce que le téléphone et permettre biso to ça makambo nyonso to sala ana excuse te mais Rose a peine raison pour nani parce que ce qui bo memi Mombaya mission de service biso to no mona ngo nga papa biso ndo voyager vous anda ko via bika mission de service tam à Londres qui tam sous spécialisation en Allemagne vient na biso okende kuna te na ordinateur na ye n'était so comprendre nga OK vient na biso okende kuna te na mbongo ne moko akoma ko sunga entreprise OK entreprise ba cha nyonso na disposition na ye via koko makuna te vieille moi qui au hôtel n'était surtout c'est comprendre ouais toi c'est comprendre quoi
Parce que c'est une mission de service. Donc service. Pour service, c'est ça moussala, entreprise. Donc entreprise avait une mission. C'est que bacheye na ba confort nyonso ya profession. Il y a quelqu'un qui a exécuté. Parce que si ce n'était pas le cas, on a une mission de service, mais on a une tester, on a une c'est la moussala kuna. Mais tant qu'on a kuna, tout est déjà à disposition, même hôtel Makambutu. Donc moi je crois que tout décharger artiste, tout décharger peine à presse. Et sa première expérience, on fait avec les moyens des bords. Autocoute na terrain, de tout ça parce que bandeko bazo ba bongo même si ezaki bango moko ba mais bon pour la première fois expérience parce que poto ba tirer ça te ke ba ke poto à vacances ba ke poto ya musala parce que admettons que eza poto fallait sali ba journée c'est cadeau c'est que ba journée c'est ba bomi ba horaire na bango ya musala n'était pas comprendre. Ouais, mais ça peut cadeau quelque part. Il y a un habité, toujours supposé, toujours confirmé, toujours supposé qu'il fallait amener bango cadeau. Donc ce cadeau c'est qu'il fallait continuer à programme na biso. Donc to bomi ba programme pour fallait sali biso cadeau. Donc dès to kewana, to ke sala makambu en fonction ya cadeau. Non, ou bien on invite on comprendre. Bon, to dissocier cadeau na mission de service parce que cadeau et mission de service c'est un ndenge moroté. Mission de service c'est que aux en agenda ne sont tracés que nous travaillons décembre. Mais service c'est le but que nous aux aboyés décembre yo au travail na poto. Donc le travail continue. Dans tout le bac et mission de service, ça cadeau té. Et en même temps mission de service et en même temps cadeau. Ce qu'il faut comprendre. Ce que tu as bien en mission de service c'est que biso la journée c'est tout ça en entreprise il y a fallu. C'est chose qui n'est pas le cas. Ce qui donne en termes de cadeau, fallu à considérer presque Yambo Kanae, à Monique, pour la couverture locale et d'information, je dois travailler avec la presse. Il travaille avec la presse, mais la presse ne travaille pas dans l'entreprise de Fali. On comprend. On comprend très bien tout ça la bouée. Qui est venu vers l'autre? Presse tende toyer envers Fali mais mabiso voyage. Fali a moni utilité ya presse. Pour na musala na ye, ndaye vers presse parce que na limite que mutumo a presse ça qui passeport à qui sa Fali. OK, ba ko senga. Ba ko senga. OK. Donc ça service ba o senga. Mais en même temps on bimana format ya cadeau pour nani parce que sur terrain la promotion a déjà été faite. Ba billet d'été kamaki. Sold out. Ouais. Sold out. Yo mo moni Ovo, yo mo moni Paris la défense arena. ING arena sold out. Yango tozo lo baboué. Na bandeko na biso baza monter ma moto. Na bandeko moni il faut retourner na bandeko. Bino bolinga ki ba émission ba Mombaya ba Demer ba Alexis ba sana la pote za ndenge ni. Net bien peut ba. To bossa na te. Pas de problème. Non ya wana. To bossa na te que ti fallait amemi presse ya Kinshasa o. Fallait la zobate. Na poto batba kuna na sa la promotion concert à Fali mutute donc Fali azo compter na presse à memi aboyi na ye ko betisa bandeko déjà balinga kete mabaku vomi na travailler na batu mususu sikoto ka memi batu mususu kuna batono baye c'est la première fois ya poto bana banda kuna te bana ba plateau kuna te bana ba matos kuna te plus loin encore son a peut-être de musique et ça voyage moko au bandeko belé peut-être so ba se préparer quitter ke ba ke poto. Parce que nous avons toujours un jour, il fallait annoncer la fiche na liboso ya jaune wana. To banda ko sala ba promotion, mais mutoye baraté qu'il fallait obé ba poto. Ngai yo bisonyo tant ça communication qu'il fallait obeta na over arena. Nani aye baraka qu'il fallait ça à rétablir liste. Personne. Toye ba on émission ya Nana Boduga, tant fallait bien kazo ma 12 éléments ya presse. Pour moi qu'il fallait ça déjà mutuna bike, ba tout ba décider qui bango yo banati lokole atanga ba komona bango. Donc, ezali sélection et salama. Mettons sélection et salama. Na presse de bi que tu es belé. Au moins tu pas de kamogi point un tel article. Parce que les gens ba yebi que oh un tel pendant le bat.
était pas dans sa promotion, était pas dans sa communication. Mais en quelque sorte, ça a des avantages. Apparemment, tu as moni bo pesi de tendance moko boye ba journaliste tom sous travailleur na fali. Est-ce que après ba arena ou après ba visa ba 5 ans au fallait pesi ba journaliste? Peut-on un jour comme on a parmi les journalistes au fallait même na potopé ba zupe courage ya Rwanda ya critiquer le mot fallait à salaki simba kité concert nzembo et tout ko vanda pe ko critiquer sur Fali. Est-ce que bota la retomber na ngote o eko zongela bino plus tard? Très belle question. Avant nazonga soki biso to kesa ani. Na ba na biso to kesa ni to ba na question na. Te banda na question. Ba na question na. Ba retomber nango parce que le lo batutu ba ko tsabino ke bo ba journaliste warrior. OK. Mais est-ce que batu lobi ba ko s'attendre que bo zalara au milieu du village que le lo fali pas sali erreur moko to sali nzembo moko simbité bo zupe courage à olobake en tout cas l'artiste fali poupa nzembo opendo yembi simbité concert batu ba yete et tout est-ce que courage wana pe ozalaka? Est-ce que vous allez s'attendre à un retour ya ba warrior ndeni ba koyambi la critique wana? Na Congo toi na football té. OK. Équipe na football, équipe nationale ezali to ezalité. Ezali. Papa Kaboul on a payé son nom fois ça. Bande pe ko voyager ba kisa la commentaire équipe nationale ya balé. Ba équipe nationale basket bando ba te ke bino boza pro balé. Où est le mal? Ceux qui va journaliste va voyager na Fali pour ba makambu ya Fali. Ma bête ça ma bête. Est-ce que Bartis aime souper ba meki ko contacter ba journaliste na ba maman ba journaliste na ba bité toza ba propriété privée à Fali to ya makamunote. C'est ça les premiers problèmes où il faut tout régler dans la communauté parce que les gens sont hypocrites. En fait problème il y a ceux qui ont ingratitude, ceux qui ont nini. Il faut qu'on bangue lango pour Fali muto mon ami ba ingrat. Est-ce que bozalaka toujours na ligne ya on azoloba ya on azoloba il faut to banga ko bima ingrat et pas ya Fali to peut pas faire na Fali le deux on peut dire parce que Fali peut-être cause anormal mais tu vas émotionner ça les so ko lobi que Fali c'est normal to souka na Fali fanatique aza muto sentiment fanatique aza Falité parce que si ça ne dépendait que des fanatiques peut-être man kanga qui est pototé. Ouais, je sais. Si ça ne dépendait que des fanatiques, viennent Joranga qui est pototé. Nabi peut-être. Si ça ne dépendait que des fanatiques, Batebelo Nga qui est pototé. Parce que ça dépendait des Fali. Tonton Bev avant Copa Potoya. À ça l'émission pour le baquet, est-ce les clips et pour là. Je m'assume encore les lots qui n'a pas dans clip. C'est bien que les clips les plus visionnés albums. Dans ça l'émission le babongo tout ça on a ba demain ba Thierry Mombai et ça qui critique positif il y a aussi des artistes non et on a tout ça qui ba ingraté fallait abeta stade des martyrs tout ba que sécurité na yo mabé mais banani ba travailler na communication il y a martyr nga na parmi mais après événement fallait sécurité penza ça ne va pas il foutait à la côté à police et à la côté à likondi vient sur beaucoup de la PC c'est à l'époque on a ça analyse à bongo mais na travail une équipe il y a communication à Fali pour pas na za qui ingraté en fait problème les amis même Fali si kazali Fali le quoi zela na biso et ça to continuer na loyauté na vérité to bana banalise. OK. Fallait être conscient que ce qui a sali eloko et qui est dans sens na ndenge mo biso to mone la té to na droit à critiquer il essaie fallait za zo baté apesi batu ba visa sans pourtant okanisa kende za boé ou soit acha na makantine kende za we bateau baloba faut ba na kolobaka bien na té ayebi question na point mo toi d'accord on a été tous d'accord on a été. Et après, chacun a sa vision. Première fois, tout le monde a fallu bouer au soleil. Un jour avant concerné à Martyr, ils ont un RTN, ça dans le journal il y a pourquoi. Ah, Bev, Natala, quand on a des missions, tout ça, tout ça. Est-ce que vous avez des missions pour ça, Radja, les lots, mon abateau,
po eza nga bakabale bato bazoluka ke oh non bino lobi bokoma baingrate etc te ezali kama bakoma ingrate na communauté oyo ya neti likambo tokoya nango na fere na roligola awa nalobi te makambo roligola lobaki eza ya solo nalobi pe te ke fere aza innocent eza makambo ya famille na bango mais tu te rends compte à l'époque ntango roligola azo ya kodénonce na ndenge ya famille na bango ke non apparemment bamona makambo ya bamystique boye na boye oyebi réaction ya congolais to ya bafana fere c'était chaud oh mutu amema opena na poto nalobango na analyse moko engi asa teke mpo omemanga na poto oza na droit kolia bato na famille toloba eloko te mpo omemanga na poto nayebi teke fere alia mutu na famille na bango donc engi asa teke mpo fali asali biso honneur apesi biso opportunité wana ya komona poto tobandaka kosanjola il n'a pas fait ça pour ça et bafanatique bacongolais tolongola eloko wana bitu na biso eza te mpo papa na biso atangisanga classe keso papa na biso alingi ta mosusu impose nga mwasi ifo na bala ifo nazalaka d'accord afutika minerval ndima kaka te donc fallait moloba il faut ozala loyal intègre eza na sens oyo oui to voyager na fali oui to kende couverture ya makambo ya fali oui to olobela fali mais soki fali pe asali eloko oyo eza ke ezo mérité analyse moko négative par rapport à makambo ya sali to koloba en tout cas bon na donga tamsu toko tamsu bandeko mususu bango bamonda na anglais wana te nga na koloba et en plus muta na déontologie ya chaîne na et fali to bossa sélection ya bato il faut ba mema so moni bazui bev bazui Alexis bazui Manike fali ayebi ndenga zwaka mutu na mutu epi ndenge mutu na mutu a fonctionnaka aza zoba te voilà tonton bev bomemela biso nini ya sika nayebi ko répondre dernier so par rapport à makambo etali ba journaliste ou éclaircir biso mais bato bakoyamba bino équipe ya sika ezoya mpona ING nini ya sika bokobakisa na équipe oyo eza eloko ya sika tokobakisa bon eloko ya sika dans na part nanga eloko ya sika na kobakisa makambo nga neti na kobakisa makambo ebele parce que hein te na révéler ngo te mutu omoni il y a stratégie de travail tant bazio ba journaliste justifie sikoyo compétence na yo donc mutu compétence na ye bundela ye mutu sa makambo nende azosala ngai na part nanga na makambo na okisa na poto concernant makambo yo et sali qui na se retrouver na poto eza multiple entrées mais entrée à liboso eza na cadre à musala tant sous multiple deuxième entrée eza en cadre à musala te je peux faire on alingi na okende na matina soki wapi na mibuaki na ke na nager mais oyo ya liboso nazo kende na kendango po na ING Arena pour la musala na retravailler sur ING Arena mais epeki singa ite kolobela actualité. OK. Imagine toi tu souhaitais on touche du bois. Tout ça promotion ING Arena et ça li ketam sous mission mo mune na mboko akufi. Donc pour fallait me magi biso poto moyeto lobela muto akufi kuna azate. Non. Pour actualité ça pour actualité non. Yemo pe fallait ayebima. Fallait ça professionnel. Fallait mon il fallait tia ça mais ça ba émotion car ya batu musu ba détracteur. Omoni bato bon elo ma BP zanini. Bande ko ebele oyo to sana ba musala moko. Akomi poto akomi kolinga awe la succès na fali. Poza na bato balinga ba meka na succès na fali na poto. Ndezo sa siko makambo. Mutu alinga siko ba mona nga danger. Ba mona na se faire remarquer ça fali. La star c'est fali. Nous sommes que des communicateurs, journalistes, analystes, etc. On a lobara. N'était soki bino boloba bongo. Ngaza na ba fan te, ngaza na ba internautes, ba téléspectateurs, ba auditeurs, oyo batalaka. Ba musiciens de bazana fan. Artiste, star, célébrité, c'est Fally Ipupa. Biso te. Tango moni bato bakomi koluka ko mekana succès na Fally, ndezo mema makambo ne sozo mema lelo. Yo kendaki pour sa promotion mais yo comme kolinga donc so batangi Fally batanga yo. Non. Tozo bebisa musala. Donc mutamutaza makambo ge sala kuna. Donc ngati pe tango na okoma kuna na komema pe libanga na nga ya muke o baninga pe si bache ya mawo ya minene. Ngape na obakisata mwanda mbuwana. Ezala ke tango na rozonga Congo, to tango bana na nga ba kotuna nga 30 ans plus tard, papa okendaka
mission de service to kenda ko accompagner Fally au salakani nazala capable et en mesure yo na salaki oyo et Fally azaki satisfait. Voilà. Merci beaucoup tonton Bev, en tout cas très bien réfléchi hein. Il y a pas question piège mais au solo yango penda bien. Na kimi yango te mais na solo li. Au solo li. Kimi te au solo yango bien. Mais entre vous pe ba journaliste peut-être besoin accompagner concert ya Fally pour ne pas dire que ba journaliste warrior mais besoin ko accompagner ba concert ya Fally et apparemment moi benda Simba yali toki yo pe bayaka na opa ya fiston coloqué memaka yo yaka na pantalon ozara ya motane ouais alente boy et pepa grave ezaka le ngayebi to supposé que nous oyeba to memaka yo ezaka le c'est ça liputa e pour liputa pepa ezaka le mais la chemise ali puta quel mélange na chaussure na koto kroko na kroko tété mon koto ya pépé o pembe wa talon 3 cm yango tonataka yango on est na journée yaka juba yaka nanga ozo lumo wanga na po alinga na oturo maka bese important juba yaka nanga oui jour na l'émission na seka fort est-ce que qu'est-ce qui ne va pas en fait net yonga na ebio na ba ochete na on peut na mona to sala émission mo boye et tout comme tout apparemment tu es plus basé dans les actualités musicales et aux arabes toujours pour une analyse ko bimisa o ezakati na yo to pe ko partager savoir na ona bande ko ndenge to sala na yo et qu'est-ce qui ne va pas na ndeko na bino pe moko na bino ya musala o Ken Piana mbote sikaza aza bien j'espère aza congolais aza ene nanga na makambo ya YouTube bandaki avant et problème exacté attends so mto lingara ça so problème na ba so sega na sala biso émission kinga na ki na ba chemise elemba tout ça bof en fait nga seka ina nga ka pour endo sexa nanga tes attaques na lobakate des mères il y a des années moi si tam susu il fallait que attends susu pour na ba des mères ayebi na ebisa na ko répondre Ken Pianate andima nepe to ngana pourquoi boy nata we live na bien conseil contact bimia ezonga mais bimi susu moi c'est primé bon moi c'est primé na pese mbote sigaza non c'était pas important ya ko sala accrochage na Ken Piana ezala na époque wana wa sala biso émission ezana minutes oyo en fait il faut comprendre le roman dès lors bazui biso to ba considérer biso comme ba communicateur il y a 3 arènes il y a le musu photo betakara exemple le musu faut qui ma distraction c'est Orlando mais non parce que si on a mis Pessi imagine toi ce qui ngapé na sala qui Ken ce qui droit des réponses mais dans l'émission on a doit répondre Ken dans le bela au voir Renaté dans le bela you Renaté dans le bela ING Renaté nani à perdre toi nga na perdre Ken a bénéficié parce que Ken est salé qui est na banque miniature on a Ken on soit na bev mais concert il y a papa Batu o azui mbongo naie considération naie moi c'est quand ça soit tam soit la chaîne nanga peut-être ça abonné abi bon na qui na bev à côté pas bev photo na miniature bev Ken ah bah oh yango ya njango ayebi nango te abosani tu vois un peu en fait nga na logiquement boy mon impolitesse ya musu babota manango ya musu to lokota ngo et puis to yebi osala ngo yo lokoti déjà nga na bota même polité mais na yebi nde basala ka kem poli lokoti nga na ya lokota kote nga na ko defa défi pour ça na lokoti e koma yanga te manamo defa moi na defa pour na kozongisa luki pe amuto aza poli makasi wana défi moni kem politesse yebi nde basala kem politesse wana OK siko biso siko ba impolitesse ezala ke impolitesse na ngai kozala ya monoko te ekozala impolitesse ya forme mosusu siko ya forme mosusu ezala mabe po ya monoko ezala miso ya bato moi miso ya bato ekosa mais oyo ya forme mosusu ezala makambo miso ya bato te ezala makambo siko moto a comprendre mpe bato mpe bando kokumisa ba comprendre mpe esili wana les problèmes ndeko na biso eza nini aujourd'hui todo bango vérité
même dans le milieu na biso na kinde toza awa tolingana solo te toyebani na biso ouais eza na okambe toyebani na biso eza na okambe tosaleli kaka mpona intérêt chaîne oyo matanga mpe mata tokutana kaka toniata kaka mais au fond de nous so bafongoli mitema na biso boye yana moto mosusu mpena donc ntango mosusu nde tofandi boye tozobunda en esprit makofi ezobima mais professionnellement ntango mosusu tovandi Sarah Tola, depuis un certain temps, il faut que makambo pour nous sauver la communauté, pour sauver la génération future. Ouais. Parce que la lutte n'a jamais de guerre, na Sarah Tola, na Gouvle Gaulois, na Demer, na Mombaya, na Alexis. C'est pas le but d'un journaliste. Et quoi ça n'a pas but? Mais pas dans ça la côté. Parce qu'on a ça la raison Moussala. Moussala, c'est ça. Donc il faut respecter ngana Moussala au banananga. Tomba autour na bango papa Nabino il était qui? Il était journaliste. Donc bananga basa na sonité. Elle insultait les femmes d'autrui. Bananga basa na sonité ozwa ba vidéo nanga ko lakisa ba. Ko lakisa ba camarade. Moi lelo bana ya Mobutu ba la fierté lakisa batu. Papa so azali mokonzi azali ba bisa ba vidéo ba documentaire. Donc, ngai souci nanga ezalaka bana nga to bato papa il était qui so na kufi déjà. Papa il était journaliste. Donc bana baza na soni même pas ya changer ta combo ya chaîne pour ba bomba bosoto atata. Té. Donc bana baza na plaisir papa na biso yé. Ya papa. Nga za ce qu'on a logique quoi. Yango moni nga nemi bande ko ebele. O ba sena pe ba émission ba tchana ba miniature na tanga ba combo. Même net na kota fege na mona so mobola teti. Ya yé mo lemba. Réponse à la radio. Il fallait que ça na soki kaki paka ko la kosa ga nga déjà na vie normale na noboé et a passé tu comprends et donc ezanine la nouvelle génération oyo eyé na YouTube parce que na YouTube tu as deux générations na YouTube tu as kaka na deux générations moi na musique ba kena ba 4e génération ba 5e génération moi na musique tu as la première génération. Il y a Wendo, Roger Iséidi, Kolokuna. Deuxième génération, je crois, son abosanité, la deuxième génération, il y a Franco, il y a Taboulaye. Troisième génération, il y a Papa, il y a Zaïko. Quatrième génération, il y a Wenge. Cinquième génération, il y a Fali. Sixième génération, les autres moments, il y a Gez, il y a Fabilous, Bazoya. Tu comprends, sur YouTube, il y a presté. Pour la presse, tu as une génération belle. Mais dans YouTube, tu as deux générations. Génération de connexion qui est bien dans la génération Obiso Toye. Voilà. Toi, est-ce qu'on a guerre des générations? Si on a tellement guerre des générations, YouTube maintenant qu'il y a mame. Mais tant que tu as une stabilité, il faut analyser. Il faut analyse écota. Il faut ma finga ici là. Promotion ça la mandenge ya bien. Journaliste, il y a YouTube, il faut musicien respecté. De Monique et bateau. Il faut YouTube, tout ça les langues plateau. Il faut tout ça langue voilà. Il faut chroniqueur, to chroniqueuse à voyager na mbongo na ye moko. Faut signer ba contrat. Yo mo zomo il y a des générations différentes. Zonga peine génération liboso. To balanité. So zonga génération liboso. On comprendre que les gens youtubeur mais entendre ko oser ko matavio na mbongo na ye. Te bazate. So zonga na génération liboso. Il y a un musicien qui a 12 bateaux, il y a presse à mes poteaux. Exact, salamate. So zongi na première génération, au Lukaba plateau. Exact, papa. Au moins, il y a des sanzété, il y a des mousselés qui étaient pendant les Aleki. Ok, maintenant, on a première génération. C'est quoi deuxième génération, on a standing Moussoussou. Et puis à l'époque, on n'était pas dans la caméra. Ah, première génération, on a une émission contre-jour, mon coco famille. Ouais. Moutazo, au sens que Moutan, avant la fin, il y a Mira Pembe, à type Polo à Pembe. À Mouindou Makasi. Pitié. On a première génération. Parce que deuxième génération, ça peine qu'il y a une bande d'émissions, moi, pour retouche. Pitié. Ben, il y a personne qui a une émission, Nanda Sarah, à l'aise, plateau, puis non, ça y est, il y a l'image, non. Ça, c'est la deuxième génération. La deuxième génération, c'est aussi les goûts. On a ça, l'émission, 3 caméras, 2 caméras, prise de vue, pendant des amants, TV. Ça, c'est la deuxième génération. Lumière et Coca. La deuxième génération, ce sont des émissions en entièreté na français. Moni bayo, yango edo ba yine la demer. Te demer le lend de l'équipe maka. Comment on analyse na français? C'est ça qui dérange la première génération. Et ceux qui ont été BFP, il y a français. Ah, t'es bolé ici.
sikoyo bato ba mesana mame mame ba moni ke pe ba yebike soki be fanga sa mame mame osango kitoko mais nga so ngina sala ki bev bato ba timbela nga facilement moni waze ko lobelo mo bobi eza facile riche à cause na gaza pauvre mais pauvre pour cause na gaza riche ba montre cher il faut ba voyage na ba business devant eza makasi donc eza bon moni bato basaka ki mame mame na YouTube ayebi ke bev akosa ki mame mame sara ko meme na ki mame mame mon ba akosa pe ki mame mame mais nga pona sala ki bev ki demer ki nani ezoatan nde siko bato oyo bazala jamais na foi na musala na bango moni il faut na foi na musala osala moni bato bazala jamais na foi na musala na bango une fois a poussani pembeni artiste mo munene lokola mayele ta muso eza mingi te amemami alati amira ko fingela ka artiste bato et kosala nini banda ko préserver ye afingela biso to abundela ka biso bien soda makasi surtout phrase abundela ndema abundela biso siko bato banda ko tia bango neti ke babundela ka bato to ba moni ke na bande ko supe ba ye pe ko bundela bato mais na intelligence parce que moi ne toza abonné na YouTube oza na 100 000 abonnés na muto tamza na 2 000 abonnés différence ezaka na banani batala kayo parce que on ça l'émission est tellement qu'on a 2000 personnes mais 2000 personnes ce sont des personnes intelligentes intègres ba bengo même après émission pour garder ba contact ba fongole au horizon mais on ça la émission ça pena 32K mais ba bourrique na ba bourrique nde batalio o ba robaxer le roté ba repesser le roté et même bourrique azana a besoin moi boigna na mutu na e aoketa la bato aboigna même mutu azana boigna na mutu na eza pasi akita ke na rolanda ba bourrique eza moi passe bande ko beles ko va se sentir en danger ba moni ke na kopango de génération elie biso génération oyeye ba eli biso na bato ya buku na bato ya mame mame o ba tia biso pe panzi likolo na lo ba vérité awa ndeko na biso ken pia na makizembe yaza na mulongo wa mame mame déjà so ndeko na biso makizembe moni ke vadia o tia mal à l'aise na côté à réflexion so moni ke mon bazo tia mal à l'aise na côté à réflexion a moni ke be va aussi o tia mal à l'aise côté à réflexion réfléchis les années donc ngai fona garder ki mame mame mais na ki mame mame ata la boija la zawana akutani suna Jaël ata la boye maniki azawana pitié ata la boye njora azawana ata la boye Alexis Wecha azawana azo pikola ba bordir du coup ça dit que na place côté intello na place côté mame mame il perd les tout pitié nde komisaka mutu na bajisma c'est Léo akomote amabe ouais au senti mutu akomi c'est Léo alati epe alati c'est léonisme c'est léonisme so moni mutu alati c'est léonisme c'est qui comprendre que ameki beta musique neti ba fali waya ameki na animation ba brigade ba kokoli na ba daju c'est léonisme alati yango a se retrouver na vendre na mobenga na foi pitié donc même na presse on a ba donc ko bio même na presse comme na ba bokechu bazati bokechuisme donc ba commentaire moi émission ba tumususu bo finga te botale ka tuzi ba komika bokechuisme c'est léonisme OK bipete o chape émélialisme na émélia susu émélialisme pas na kati nga bi éméliaté na bi émélialisme OK wana nyoso be esprit wana misato OK pour la politique peut pas ça mais donc dans la campagne électorale to bobel ba moto to za ga mais la politique fait ça fait très bien tout dans faut tant soit ma président Monica pas d'entrée pas de sortie donc so Monica ya su keto boko maraketo te ba komona bango ebani voilà tonton Bev mais ken piana to lingake mingi a continuer ndio ça a commis neutre abimi na mvutima Bev envoûtement oui vous en voûté oui to yebi yo ko yebi to yebi que to envoûté yo yebi te que Satan ça na kansaka Angelou Michael azaka envoûté par Nzambe c'est là ya kaza Bev que vous en voûté boyo kansi mutu abenga na Satan ezaka Nzambe
muta bengani ka beti akiti yanzambe tenza ba archange ba Michael siko Jonas siko Satan siko boule siko ba Michael wala te ba mvute te ba ka mvute faut pas ça ka mvute comment ngai na télémédi grand prêtre grand prêtre Pierre ba honini ça que ba ka mvute pitié donc on sent dire que vous avez très bon en classe licencié côté monde à net fallait remarquer tout bateau fallait remarquer étoile d'intelligence morwana ah mais c'est que me comme voter ce qu'on va falloir te bino boza envoûté boza na bolobela ka bola mo fali ya ba tunde bonde ba ebisa bino fo bolobela ka bola mo fali na ebisa biso bongo c'est le bimisa nzembo na bien awa mo bolobela ngwezate nzembo bino boza envoûté olobela ka makamba fali mabe oh batmani to sani to bat ah te to envoûté te to envoûté ouais esenga biso ba Denis Lesi esenga biso ba frère Wata esenga biso ba Moïse Mbiye pour la délivrance intense pour photo délivrer bino penza faut délivrer biso frère Wata pasteur Denis nana eso Moïse Mbiye na Moïse Mbiye Michael Ambai OK Joël Francis Tatou au a repostagi fallait après au veau il pas envoûté nana Joël ouais pas ça Joël ko pas envoûté non soit envoûté basango baza envoûté siko bana ba sa bino délivrance mais biso tout envoûté ken azongi naître ezaneti ozoloba ken azongi na naître bimi na azongi naître bona za phase youth donc biso to ba phase bon ba phase ya za naître na naître ça va akene asangisa na phase à pompe ko rezonga naître pas me pélaté ken aza conscient que depuis akenda poto sa chaîne eza na boue OK faut luka phase asangisa na oya za naître po ezonga ce qu'on phase nini a ozwa abia comme naître bon c'est là non son naître ken a comme naître ken fi na comme naître iboso za ina azaki un homme qui se respecte dans son coin voilà oh ya tikali naître assez zelate kasi te yango atikali naître pour liboso zaki na naître na phase kati na ye matikali naître atiki biso ba phase biso ba phase atiki ne biso akomi naître siko faire siko yoko faire ken piane fo siko luka siko yo ba phase mususu po apela naître pas m'apela te siko nenga zawana soit il faut luka phase na mon fléri mais oui que d'abord à côté kuna miko tonyo comme na courant comme na problème na mon fléri tonyo comme on tena tuna siko yo soki na mon fléri phase epesate ah on est ngiringiri na problème courant aïe 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 quel est un souci na été omoni mbula ne quel est na commune ko yesu la kufi na kufi omoni na ngiringiri na koso ovanda wana yokanga na yesu nga vanda na ngiringiri te na nga na pesa ka exemple yokana vana bosengi omoni mwa nyonso ya mbula nde ba saison de pluie ngiringiri na courant te sombula ka ebeti ma etondi ba courir bandi ko sika ngiri yana problème bon ça va son ngiri té c'est qu'il faut luka na bon vent na lingwala parler du peuple oh francophonie ça ba côté nat papa bon vent batu modèle balongo na ndako na ba bon vent wana batu batiki bandako batu balongo courant point donc so on va na bon vent c'est que ndako na yo bato bana makoki batia ba groupe so ki kuna neutralité et nini phase azuité OK GB GBP on dit pe mikolo yindi GB ba comment sambela so longwe GB GBP ba comment sambela fort on sambela fort so longwa OK pe matete mais courant matete be voir monter à mabi vie waze kwa seni courant matete sika vie waze kwa vanda courant matete nini oh mbona te résident on a stade nzambe nanga pardon oh
Matete. Ben, vous avez pour matete. Et c'est nini? Moi, je suis fan de l'émission boy. Et c'est Kenda. Te yoka ekena obongo te. Mati. Wana oki vanda te esali makasi. Après efionoki. Bon, na mon net inde totalement na ba commune. Tout mon phase te. C'est que Ken no waza naître. Faut le groupe électrogène. Wana na cité du fleuve. Mais la cité du fleuve même pire que comme makasi. C'est quoi Ken piana? Il dit mais tu vois pia naître oyo. Tout naïe. Pour fallait comme il courant et après payer. Ah? Et comme il prépayé. Valdi a continué à bimi, à zongi, Maniki a continué à lingi, à zongi. Fallait comme il prépayé. Prépayé. Donc, quand nous allons la carte à courage, quand il faut aller dans la zongo, Mousso les ani inga. Donc, pour courir prépayer Kendata, et dépendre de yo. Il faut dépendre de yo. Donc, Valdi n'a soka lingi, soka siliki. Abike en tout cas dans les cas côté Maloué, dans les cas côté qui sont sous namoni, ba osenga mbongo trop, aro. Tu as courant prépayé, monter en ligne. Alexis, même maman. Mombaya, même maman. Aïdor, beaucoup à la même maman. Quand des saratos n'a pas en prépayé. Pitié. Parce que si les saratos sont neutre, car il y a neutre. Il y a son neutre, papa. Est-ce que c'est neutre? Oui, c'est obligatoire neutre, moussous. Neutre. Pour cela, ils sont neutre, non neutre. Il y a ça. Il faut que tu prononces. Parce que toi, neutre, non neutre. Neutre. À naître, c'est que comme ça tout. Naître, il y a un beau tama. Pour naître, naissance, naître, au lieu de naître, ça, neutre, ça. Ah bah, je l'ai fait zéro. Il est français à compte. Donc, naître, on a dit que la balle est à zéro. Soit naître et neutralité, soit naître et naissance, soit natalité, soit naître oyo. Il y a zoluka lo bawana neutre. Bon, tous on a côté zoluka tant soit le baya neutre que en tout cas ngai na kati kati. Mutasali c'est que qui a commis très dangereux. Faut ça très attention naie parce que muto azaka neutre aza hypocrite. Hypocrite. La neutralité c'est de l'hypocrisie. Na koya wate sarato la lambelingai lo sona makayabu na lié. Batu tuningai okenda pas sarato la bien okenda pas sarato alambagi lo soma kabu na fufu na lie na tondi OK okenda pas vigile manganga na kendaki oliaki te ngaka lamba prenga moronde siko na monika ke na ko olia sute te oliaki to oliaki na liaki te fallait bêter combien de concerts betaki 63 concerts wana te fallait beti 3 arena batu bongo ferré te faire épée à caler déjà ba date te le bag faire na no betité parce que neutralité repousse au cause ça fallait betaki déjà 3 il y a faire épée déjà calaming tété la neutralité c'est de l'hypocrisie soyons on a le bara moi je ne suis pas au milieu du village mais au-dessus du village pour ce ça au milieu de l'ingaka côté la kaka batu oh, église au milieu du village. Parce que l'église pour catholique. Asongi wana peana au milieu, église au milieu du village. Bon, déjà, toi na village te. Si on lingi muto ça au milieu du village, qui ne sait pas faire ça campagne kuna na Bulungu. Kuna des villages. Ah, tout ça na village te. Si on moni muto na presse, on a une église au milieu du village. Déjà, il y a une église te. Dédé na village te. Dédé toi na village te. Toi na Kinshasa capitale. Mais est-ce que ça va visa na bino tende troubler moi na maya comme azonga na naître après na ebi motema na été mais tu penses que ndenge fali a sali presse honneur au pe sabiso ba visa tu penses que ba nyos ba na sengo c'est pas ba nyos ba na sengo tant même dans ba famille na ba sepelita est-ce que quand vous sabiso par exemple les c'est ça que ken au sepelita quand vous sabiso parce que na ba famille na ba venu ba tu tant ba sepelita. En fait, batu mususu. Sonet bazo bana bango ke fallait même na poto pona mafinga. Nga kota na zo ka sonité. Que maele nanga isali ke
ba recruter nga na ki poto ozomona bilo muso ezani pressé na vie bato bazo kanisa patience ezara na ne moko ba fixa patience ezara ne ba fixa te mutu muso roza la patient pendant 3 ans et fouti yo mais au cause appel patient local Cindy hein. Pourquoi pas? Ouais, foutu. Mon patience, il y a des limite. C'est pas toi qui as sous. Bon, le coup, là, on a 20 ans à faire. La patience et la longueur du temps. Chair de poule, voilà comment tu as grandi. On dirait. Kasi. Zo boudon je na zo kosa. Ngana boudé. Cameraman da boudé. Ah OK. Donc, aux hommes que et aux en amutu oyo. Yo zo monene tia esika. Certainement pas Yesika. Mais ben fait ba poto na bino na ba Jael. Boye ka lobi ba ken ba bundi fort. Ba kembi obiso ina otala ba kembi. En fait, biso to ye lobi awa na boyi na ngate. Toko zape to ya pe kala. Kala. Metant sunde na miso ba to ye bana gite. Na personne anecdote moko fali moko ye bien ngote. En fait, première fois on a kutana fali boy. Et ça, jour où on a été bien sur le RTNC. Bon, il y a eu la première fois, officiellement, qui est au solo. Première fois où on a écouté, on a fallu, ils ont lemba. On a 2007. 3 chemins, ça a succès dans l'eau. Ils ont un carmo rouge, sur qui Lexus. Dans la journée, c'était. Voilà. Ils ont un carmo sur Lexus, on a boué. C'est la première fois. Mais dans les médias, boué, kalelo. On a un master. En fait, le problème est Zarani. Les Français azate. Na analyse mutu azate. Kota pitopa le kuna bocheli manike bocheli Jael bocheli. Te bacheli ete. Car ndenge ye peta musuka yaka, nde bande ko peta musuba yi. Parce que 20 jours attend ozo ça la moto a fallu matin en 2006 nanga na yo na kento za la raté. Ah oui. Fali ton manike beta lisolo ke fali azali mwasi ababia ba yebani biso za la raté. To ebite ba finité na bango za ndenge ni. Et là, on peut dépendre de la relation. Et là, on a dit que via Zoé Bomwana, Pépé, Tozalakate. Ah, c'est ma kamnaï. Qu'est-ce que Tozalakate? Qu'est-ce que Tozalakate? Ma kamnaï. Polo Baka Bongo. Ma kambunaye. Eh, Tozalakate. Sikoyo. Ndekoko za tam so azalaka pendant 10 ans. Mais pendant 10 ans, on rapportait l'artiste nini. Tam so rapportait les kaka N et pas bateau initié. Mousso ko za ça 2 ans. Ma convaincre bateau na ba domaine morobo oyo bino po ezaki na ngona me bondo mona ngote parce que bondo michara ke tozo bundela artiste. Phrase wana ya ko bundana no relaxa nini ke bo bundele artiste erani. Ko bundela artiste ya mi balé. Ko bundela artiste. Ben bon ko grimacer. Ya mi balé. Ko bundela artiste. Ah, ben vos o grimacer. Fatigué na. Telo baka. Bacha ba like. Bon like pour tout ça transition deuxième partie ça somme. Bon like monsieur za makambu ya non kuna kotisi vieux te non na kotisi père te non na kotisi frère te non na kotisi sœur te donc batu ba continue. En fait ko bundela artiste ezani sarato là. Ko bundela artiste ezali artiste a vendre pas naie. Ayebi yote. Omoni nias ne bandi déjà. Ma beza makasi. Ayebi yote. Ezate artiste ayebi yo. Te ayebi yote. Ma be koti hein. Mais aux risques ya okende ko défendre pe ko loba makambo oyo batu ba omona te sans pour autant causer là quelque chose de retour ou en retour et pas artiste. Lokola ba oh nani komone kiminga. Oh, Basara Debana Boukoutier. Son nom c'est qui Manix. Manix, oui. C'est ça qu'au bout de la artiste. Mais tout le monde a bien expliqué. Il n'attend rien de Fali. Ouais. C'est ça qu'au bout de l'artiste. Qu'au bout de l'artiste, exactement que le col a en relation bien artiste, artiste. Donc il y a ta bagarre naé. Voilà qu'au bout de la liboso. Kobundela mi balé artiste a beau vent za mukuse eza ba kobundela teza kobundela te ezali couverture. OK na ko yate ngana ko bundela artiste mais na komisi
entre guillemets on a zo benga adversaire artiste adversaire nanga on a bundé so artiste de na comment régler ba compte personnel nanga au pesanga kana 2007 le kolo yo kana atena intel faire aratisa e kopa mbonga bana sasu kwa finga OK bon siko mais finga na kombo afali et a créer en quelque sorte ko bundela na ba créer la rende ba artiste problème yango na zongi neutre parce que na neutralité abundi saka faire pas parce que azan a besoin de défendre Fali parce que faire à tout cahier na motema yango zongi net na zongi na kanda na ngande azaka on a fait wana ko bundela ya liboso ko bundela mi baleza nini onga na bundela artiste au fait kinois congolais to ça effort moko makam to lobaka to yebango ngana yoka balobi ke Fali azali vantard so retourni mutu vantard nyo asanini alors peut explication moko ezo balana tena ki vantard vantard est en français ko c'est vanter ba c'est vantard na eloko za nango sauf la biso ki azana Lamborghini a c'est vanter a kosi azana nango c'est comme ba kansa les insultes les insultes et en temps zo ba ke ngana bundela artiste nani si azwa likofi na ki obeta mutu. Et puis, quand artiste, artiste a déjà bitumba nae, bazo bakangi tam sou catch. Yo po yo bakisi likofi. Nani ça salaki bongo. Azate. Na bakisi ko to troisième ko bundela. Ba prison. Troisième ko bundela les anines. Izali bitumba o esa ke. Toujours solution. So tali ba ko bundela bi balena to définir et puis ça solution té. Il engendra ba problème. Mais bitumba ya soko yo aussi ça il y a une solution pour na biso ba ranking na biso ba congolais so ko lingo bunda bitumba bi aussi sango pour na biso ba congolais na yipo ndo babo yaka na explication na expression française kombe silaka siko bande ko na bana luka est-ce que si ba sala ki bitumba ya bongo tout ça bitumba na français yo mo tete ko analyse en français ya longo makam au sens que tout ça analyse en français pour notre tune. Pardon. Parce que wana oko tsanga une émission à faire. C'est là. On sentir que français té. Na tigi nanga. Français to kokate. Ni sous. To kokate bitumba na français et bitumba sili. Ah, kasi on a sur le bat. Bitumba il faut si là. Yemo expliquer té. Bitumba français. Yango nde siko ça que soit bitumba sili, soit debe sili, soit qui grand et sili. Makambu na français. Parce que Fali ndenga za naza international. Warrior nyo so za congolais té. Warrior nyo so za lingalophone té to lingalaphone té. Est-ce que yebi ke na ba chaîne na biso za ko sali pena analyse na français bo moni té o sa analyse na lingalo moni tam so mutuma ya komabi. Mais nous de la Côte d'Ivoire to yoka makambo lo baraté. C'est ça. Ebele ba koma. Si ko soka abandi ko yokango donc ozo bundela artiste d'une manière internationale. Si tu as combien de bundes l'artiste d'une manière internationale? Ah, au moins, on a ngana bundaka. Au bundaka pona ki sensu nangaba. Bon bakacho, je sais comment là bakacho. Si tu na muta koti kacho pona nini? Botu na muta koti kacho pona nini? Na plainte va porter les plaintes. Est-ce que va porter artiste naie? Oh ya bundela ki to batangi kombo ya yo mutu ya ki ko bunda. So batangi comme yo muto yo bunda ndi balobaka l'infraction est individuelle bako joinde yo tonton Bef tokota bato bazo baté babundaka pona nini et les gens pensent que babundaka est-ce que tango bundelaka mutu wana ozo bunda est-ce que mutu na yebi ke yo bundelaka ye parce que mutu ozo bundela ana ba parents ba parents peut-être sous bakufa mais autant ozo ko ça bitumba no ozo finga ba sexe ba maman bato pitié on a bitumba nini tonton Bef to mela mai muto ozo bundela amelaka likaya te amelaka diamba te yo tango ozo ya ko bundela ye ozo ya na ba argument ba diamba outi nango wapi ozo monter ça ba règlement personnel pitié tous on a du mal. Si on batali que bon, yo siko pendant 10 ans au bundaka na ndenge todo ba ya liboso na mibale.
Mais mon tour aussi quoi il y a 2 ans. Abonné dans le sens où que ivoirien, camerounais, gabonais a comment comprendre makambo ya artiste parce qu'artiste abonné de manière internationale. So ba sali liste ba cheyote bi kangandoki. Ingénieur Josué, tomela ma. Ko kanga ba diplôme na biso bandoki te. Toko ta la deuxième partie émission. Saratola TV. Ana mo ambae. Ekomi tango topo na molobeli na biso. Candidate député national. Yewana Ketia Olangi, numéro 323. Voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie émission Nabiso. Tonton Bev Nabanza, Meli Mwama Itolo Mwamo Isiko Tozalaki. Adage Morero Lobama Wata Rafiki. Frère héritier, à Salibsonze Mwanzambe. Oponanga. Kotala nzembo wana de toi-même, oza omelo belani. Héritier akabivi na ye ya Jésus-Christ. Akomi koyembela nzambe. Est-ce que ba pesi condition ya obandana no koyembela nzambe va continuer musique? Analyse nino ko sala sur yango. Oponanga. Très belle composition. Ouais. Texte est bien. Ils ont rapproché Batubele Pembe et héritier Watanabe. En fait, quand ça la bande ce sont des chansons, tant que c'est gospel, mais ce sont des chansons osées. Okay. Et surtout que dans la chanson, il s'assume en tant que chrétien ou à croire en Jésus-Christ. Alors que tu as vu que Wataza Peta sont fanatiques, Waza musulmans, etc. Rose attend sous avis morona été. Les côtés bénéfiques, il y a Nzembo Oeza que c'est stratégique. Pourquoi? Parce que les chrétiens, au balinga koyoka, musique yo sanzola nzambe, ba oya koyoka héritier Watanabe. Pour na texte oyo. Mais danger zali. Danger dans eza place nini? Chrétien oya koyoka héritier Watanabe, osuka na nzembo. Tant héritier bimisa album, chrétien na adhérer il soute parce que les textes zo kuta na croyance na été. Donc il a fait un calcul au Yemorosa la perdant. Parce que s'il était stratégie a bien mais stratégie simbité. Oui prenez simbité. Trop kota no awa clip no ebité à 500 000 vues. Alors qu'il fallait que Azarjana to baté ba païen bato déjà ba musique à mokili. Siko ba chrétien ba yo musique à mokili ba yé ba kisami et puis ça et là au moment où on ne peut saté. En termes de single à Wata et annonce l'album. N'a pas BM bêta 1 million de vues dans l'espace je crois à 8 jours. BM 1 million de vues. Single n'a je crois il y a Miange mi de mes amis désolé hein son abossanité. Désolé parce que n'a pas vitesse moroboé. Mais son moni single oyo eza penda ezo moi makolo malembe. Mais ngana lingi artiste na biso batika kobeta musique ya compassion musique ke bayo ke langa mawa eza stratégie ya bien apparemment batobeli ba comme na moi stratégie na ke bayo ke langa mawa single nanga faut epesa batu mawa en fait single eza loko ya annonce ka couleur ya album omoni faire pas linga ki azwa batu na jewana ke single ezanga na malage bat bayoka vie kala na moi compassion bat baroya ebomela ki album ouais. Héritier Watanabe qui opte pour une belle stratégie, mais seulement est-ce que c'était l'heure? Il y a Robi Misanzem ou il y a le Lenge, il y a Boye pour une stratégie, il y a Robin d'album. Quand on a calculé les âmes moins bien ma capacité. Koyembela, Nzambe, il faut encourager, il faut soutenir. Surtout pour les musiciens, tu dis que c'est basé plus dans la musique, il y a côté, il y a Mokilinde Tolobak. Mais après moi je me suis posé une question. Pour les musiciens na biso ezalaka. Soki bali ba katsa na ngambo o ezalaka soki neti succès à paroxysme eza souté. Somme de se sentir neti comme moi délaissé, ya comme neti moi succès sentir moi baisse, dès comme banzembu ya boy. Parce que non, il ça c'est convertir bon, et ça ba croyance na e ba qu'il est tout ça. Mais sur aujourd'hui mon père o maloba bonete so yebi. Papa dit quoi koyeba. Vient na biso na sala succès ya ko sakanate. Mais na soma succès na ya pensa ko mbela nzambe te. Tango asili ndako abongoli motema komi pasteur.
Viens à biso débat ba chanteur à Rosagana te tant azala na succès pensaka ta mbela nzambe. Tant on vit asili ba position za sous-te fia bongo le motema fia comme mbela nzambe. Carlito là ça zana ba succès zo ba maya ba makambutu. Makambo nzambe ezalaka te. Tant que ça que génération mususu yena ba succès na ngoto ba wenge ba nini vie akatisa na ngambo akomi osambeleza mabete. Na bosa ina JP Busa zala na Zaiko. Succès ko sakana ta bina ka fort yembaka danger. Mais tant que ba succès ba famille dai ba kaboni ba Zaiko ba nini vie abongoli motema. Ce que tu mis une question, est-ce que transition ko yembela nzambe zaka tant que ça ba moment ya faiblesse. On est au comment c'est toujours flatté penzambe. Ouais. Mais sur la nzembo kitoko, arrangement kitoko, composition kitoko, c'est une chanson oyo. Et ont commencé moi récurrent c'est pas héritier Watana. Ben ngaka ça single ya nini ayena nzembo désolé, tout ça, tout ayena single oyo, oponanga tout ça, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a ko pérenniser yango? Parce que ça la carte que ayembika nzembo moko oyo na album, tozonga so nzembo na biso d'habitude. To boité na album, faut que tu tapes nzembo automessa nango mais tant sous banzembo ya lengi ya caractère abo et ça ta 4 2 3 pour ça la promotion est autrement na monde gospel na ozongisa yo na album 13e apôtre Kofi Pera na single moko okele mo bimbasi na bosa kunzembo ngo yembara boye akena na église banini les gens pensent aussi que tant sous de continuer album mo banzembo bongo eza mingi mais suka aka wana ka mais héritier on a bateau basant expérience et donc on a se permis avec un artiste nyos avec un artiste tout avec un mingi mais il n'arrive pas à cerner la chose à captiver la chose ou à capter la chose dans sens ni héritier lelo ebi qui est dans la génération o yo senga biso banzembo zo senga ba exigence de l'heure surtout na musique comme ba betaka ba benga rumba wana tous à la conscience sur terrain. Tout ça, l'album Yamaka, ça a succès, ça Formule 7. S'il faut rivaliser en termes de terrain, l'album Yabongo, c'est qu'il faut que ils ont un poids, pas seulement poids pour Mbeli Nzambe, mais ils ont même un poids en termes même lucratifs, même en termes de commercialisation. Est-ce que c'est une chanson commerciale? J'ai dit non, c'est pas une chanson commerciale. Parce que l'autre, c'est musique pour la passion. Tes musique pour la passion, on dirait, est comme moi révolu. Musique est comme un business. Il faut voir les milliers ni ozo est vrai cible et public ni ozo visé. C'est ça. Et donc c'est ça que l'album a battu bien tant ozo raté, topé ozo simba, ils cible il y a public. Tu es bien héritier abeta miage mi demo awa et simba qui kanga qui me kanga qui wapi. D'une manière ya communauté. Les albums est persa qui te bimisi biso na Afrique. Qu'on se voile pas la face. Donc son héritier zo un album il y a sikalelo, héritier ce que fait ami pesa challenge. Que miage mi demo si que Sukaki sur le chemin de la gloire n'a percé. Dans toute cette émission mon aloba qui nabi mon lelo l'album nabi so il faut ça ba souvenir pour na ba kolo nango na ba fanatique na bango. Mon soko ju album loko la solo la bien to intervention rapide. Est-ce que bike oui rasura tali pochette y album na solo la bien intervention rapide to ya à laquelle solo bien de na à laquelle les opération dragon oui raso atali pochette wana ba ke ah mon époque donc il a une histoire à raconter ba ke mon époque CD oyo to album oyo ebeti sanga Zénith ebeti sanga Élysée Montmartre ebeti sanga ita mususu Bercy Kofi soko ju album loko la attentat album loko be Frakata azan histoire robete la bato ba ke mon album oyo ebeti sanga Bercy ebeti sanga Olympe sala boule. Si vous avez JB, si vous avez mon Titanic, ton embarras Titanic, ton abetara TH, Internet, tu as ça les bêtises sangai. Mais l'autre, comme on a du mal que l'artiste a un album, on a bango nulle part. Na 15 ans où il est qui artiste ni Congolais comme ça va CD naé ya album na albike. Alors là que ça bi so bi mon album o betanga salbo na poto, betanga salbo na poto. Mon album o betanga salbo na poto salbo. Mon so junete ya album loko là. Est-ce que lui qui est ferré? Ferré sur Azui qui est derrière toi. Alors on a plaisir, on a souvenir. Alors que mon qui est derrière toi betanga Zénith. Mais ferré sur Azui qui JD. Alors on a souvenir au ça bi sauter. Ouais. Fallait sur Azui album local là Power. On a souvenir au ça bi sauter. Parce qu'à l'époque moi comme combattant
banzembo ko nourrisson et bénéficiaire et qui na ba scène ya minene international. Mais fallait soit une formule 7, ça veut dire mon formule 7 et minga ING, mais minga OVO et minga boué. Toko c'est ça qui na so disque ana ba souvenir. Bon souvenir ouais. Si qu'on retira des souvenirs dans les années qui na raté concert dans Olympia. C'est un mauvais souvenir. Ouais. Souvenir il y a album local là, Miage mi démon. Na Beta Atlantico. Pitié. Souvenir n'est pour na album Ekobima. Le tout ça la semblante, moi t'as beta masolo, moi biso ka biso moto baka. Balbum o esama na Congo ba fali ba sala ngote. Oui, balbum wana et même ba jibe na ba sala minene. Poni balbum ya lelo zo me artiste na ba sala minene te. Pitié. Au moins artiste lui si album 30 titres. Mais so tourner souvenir na ngwa iso ke Beni le visionnaire. Abetaki na village chez Temba, abetaki tam chez Djonga. Tu vois que l'album tam c'est rose à costaud mais ils ont bénéficié na ba scène ya costaud te. Donc héritier ou à travers côté il faut vraiment conseil net analyse en considération super en compte à travers pendant bateau ba ko propulser payer mo élargir vision à musique na et ça raté que c'est héritier pour ça succès dans musique à Congo ici l'été toi pe na besoin que héritier on a pe héritier ça jeune héritier pe faire ça moto pe na ba Olympia na papola ngo ba la cigale papola ngo ba casino Fabregas zo beta papola ngo pourquoi pas ko oser pe ba accord arena wana pitié totali pe na ngambo ya Inos bi asaeli biso mpiaka na ebité piaka titre nzembo eza mpiaka piaka na définition na biso ba congolais za kozanga te kokelela kozanga mais na kati ya mpiaka a révélé biso mamba ba guerre à est et tout en fait nzembo ya Inos biso robio analyser sur yango c'était quoi l'idée de la chanson. Au fait, l'artiste na biso bazala na problème moko. Bayemba banzembo oyo tamususu bango mo bazo sentir yango te. Bayemba banzembo moko oyo tamususu bango moko baza capable de défendre te. Bayemba banzembo moko oyo bango moko tamususu bayembi onka pona oyemba. En fait, faut oyemba biloko oyo yo mo pozo vivre poza na facilité à ko expliquer en auto pour défendre yango. Même si tobi ka te faut mbaga nzembo zo maîtriser. Même nzembo batekeli il faut comprendre yango. Ce qui mutumo lelo ye ko bisanga ke Inos binze mona mpiaka batekeli obi ke na koki ozana ba 85% ya rondima ke batekeli yango. OK. Ke muta composer. Peut-être bien muta composer, mais la façon dont tu transmets est-ce que zo bala na makambo yembi. Pas plus tard que 2 mois passés bazaki ba artiste ebele même ba faire même na kati ba sensibiliser ba congolais ba kende ko voter. Mais Inos qui vient chanter sa chanson personnelle, il s'est contredit na message atinda ki ba déjà ba kende ko voter. Tozonga na émission à Sango na Inos, tango Macron ayaka. Ba tunier et pas Sango nenga déformer qui question etc pour nous ko rabaisser fali. Inos a loba boé. D'ailleurs kutu ngape ba proposa kanga ba inviter ngai na kene ko yamba Macron to na tambola pe na Macron. Mais il dit quoi abi tango natali réaction ya ba congolais ngape na bi na benda nzoto. Donc nu tété réaction ba congolais ko silika kende il fallait atambola na Macron Inos bi penga kende. Donc zo mona ke utaki na conviction personnelle na été. Inos bi ayembeli biso nzembo apiaka mais Inos azara mpiaka te. Inos bi yembeli biso nzembo ampiaka mais Inos bi na mandat ya Fachi pour ça 5 ans ya Fachi makama ampiaka to ke élection donc 5 ans mandat na mandat ya Fachi na 5 ans oh Inos bi azo initiative ya récolter ba fonds pour na tonga banda ko pour na ba sinistre ya Goma ba chape ba mbongo ba Fabregas ba chape ba mbongo ba Dadju ba chape ba mbongo na 5 ans Inos bi a commis parent pitié na 5 ans oyo kaka oyo Inos bi a tué ta concert na Madeleine donc azo caché na e. Dans 5 ans, Inos a voyagé combien de fois? Bimi Congo combien de fois pour la mission de service ou à Kenya au Sahel. Dans 5 ans, Inos a bimi si ba projet à côté de studio ba oui le Longomba bimi si ba maboko milaye etc. Donc il chante ce que lui ne vit pas. Mais il chante oyo batu ba vivre. C'est pas mal. Mais est-ce que yemo razo comprendre makambo azo yemba? Parce que so même les succès de la chanson batu bazo yo kango na mawa. Bazo kango na compassion. Si koto sandeni to ki a conseil nini ya Inos. To yoka o ya ko voter atindi biso to voter na nzembo aseni to yoka o ayembi.
on a un problème. Problème de communication. Problème aussi sur la communication, c'est que Inos bien que concerne à Madeleine et ça concerne mon robot et barozo ba fond pour na bandeko il y a est. Depuis concert et bêta monsieur qui communication il y a ba fond bazoa qui faire ego la bêta concert à stade il fallait longola so 20%. Ti les autres éviter kidnap. A bêta monsieur na concert à VIP. O ba pesa même chèque pas ba fan nae. Oso kambongo ne kena na destination est. Héritier beta stade pas le bar qui a peur au pesa mbongo ne so qui recette na est. To suka wapi. Nos artistes, il est temps batika ko blaguer na ba sentiments sensibles na biso. Voilà. Ah, tonton Bev, na banza émission na biso ekeye l'équipe presque 1 heure du temps. Na olinga to continuer deuxième émission na biso après juste émission oyo boze la biso na deuxième émission mususu bipa iwa plutôt continuer ba sujet o bomoni to lobeli awate to kokota na deuxième émission place au tozo lobela concert et puis décryptage ya ovoiré na et salamaki ndengeni. En tout cas un grand merci na batunios tout bozu libako landa biso babi le temps donc ba émission faisara un nombre de temps au eza limité. Plus d'1 heure, c'est beaucoup déjà, donc nous sommes obligés à faire la deuxième émission. Tonton Bev na habité bandeko balandi biso na ba analyse ma kamto solo là ba retenir nini comme passage na yo na Sarato la télévision et puis na Bev télévision. Non, ba doit retenir que biso to sala musala oyote parce que bazo tinda biso. Biso to sala musala oyote parce que tolingi to mi monisa. To sape musala oyote parce que tozo linga to wela place na batu. Tout ça parce que c'est une passion et il était temps que la communauté na biso to comme na émission ba réflexion ya boy parce que congolais lo reboma ezali kozanga ko komi kotisa na ba réflexion congolais lingale ko liko lo ya facile alors que so to commencer la pe bilo difficile to meka ko panza cerveau au moins orientation na biso même en termes de réflexion ezala différente. Merci na banyo so batali biso bon. Bah dédicace il faut l'anda biso dans son émission mibale. La deuxième émission, boze la ba dédicace dans deuxième émission, tokutana na bino na deuxième émission. Au revoir. Saratola TV. Ana mo ambae. Et comme itango topo na molobeli na biso. Candidate député national. Yewana Ketia Olangi numéro 323.